Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur le programme de jeudi, chambre privée de prière. Et nous avons le pasteur Philbert Dinganga. Tout président, merci pour la grâce à sa révision et à beaucoup d'attention dans le programme Open Akobonyola. Programme Oto Lexaka. Nous avons la présence en Zambé. Akobonyola. Moi, tango Onzambe a coupé sa biso. Alléluia. Nous servons Nzambe ou à répondre à la prière. Ali Nzambe ou à changer te. Azali ndenge moko lobe de lo pembe bela. Tango biso ba to ko bondela. Tu ko exercer autorité à prière. Nzambe wana a répondre à biso. Et puis maramine et salaka. Et ça la madame comme ça que ça. Biro na soso nzambe ali pour biso na kozala contre biso. Nzambe ali pour yo na ngai. De mon côté a kozala contre yo na ngai. Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Vous allez prier au Kolo Yesu. À la Kisaki, Baye Kole. Ndenge sengi babonde la. Mais nakota on nyo sauté. Nakota na parti oyo. Otokozwa. Si j'en sois au bonde la. Alors, il y a un verset. Alors, il y a un verset dans le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ozali, le lengani Yesu Christo, a essayé de faire autant de rebondir. Vous regardez notre prière à notre Père. Mais à Aérobi, comme on a besoin de tentation, mais quand on a besoin de mabe, alléluia. Abi quand on a besoin de mabe, na malin. L'anglais va dire, do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. De tout le monde a que, pour tout quand on a mabe, et si on a bondir pas dans Zambé. Zambé n'aime pas quand on a mabe. Tant qu'on bondir là, plutôt exercer autorité dans la communauté. Mais le on a une seule prière où il y a tout quand on a na bateau où va sengi et sengi te ba na vie na biso. Na on a des wrong people. Pas nécessairement evil people. Mais bateau oyo o sengi te ba na vie na yo. Ba ko za malamu, mais ça ba bongsa te ba za la carte na vie na yo. Alléluia. De ngolo bake moto nyos oto yambaka na vie na biso. To yambaka moto te. To yambaka esprit. Le temps où yamba moto kat na vie na yo, bana comprendre ozo yamba esprit. So moto wana na animé ya molio malamu te e ko affecter yo. Olingate ko affecter yo. So moto wana animé ya molio malamu e ko affecter opi na ndenga malamu. So kaza animé na molio mabe e ko affecter na ndenga mabe. Alléluia. Le Seigneur a biso to kangolama na bato oyo peut-être bazali animé à molimo mabe o Satan ko utiliser o ete ba freiner oyo Nzambe achaka tu mona biso li pambula Nzambe et se manifester. Parfois comprendre Nzambe so ngo pambula yo be ngo sunga pe li pambula achaka tu et se manifester amema comme moto na vie à moto. Moto ngo ya pona ko sunga na mbonka kate ba conseil na ndenge bokozana ye afin que l'eau kwanza ba che 4 se manifester. So pe Satan alingi a bloquer vie à moto. A même rappel sous moto na vie à moto. Parce que nous avons un esprit.
Ako ça mokili ote sans que a utiliser instrument. Belo comme vous allez physique. Sans qu'il a utilisé moto. Satan a pas esprit. Ako ça mokili ote sans que a utiliser moto. Même si sans que a utilisé même si niama. De pona Nzambe asa mokili oyo et c'est a utilisé moto pour azal esprit. Pour que Satan a opéré dans mokili oyo et c'est a utilisé moto. Donc, Nzambe soukani asunga yo. Pour les pambo Nzambe za 4 ans et se manifester, a comme même mon na vie na yo. Babe abango right people. Babe on peut destiny helpers. De mouton aso aider pour na destiny na ye. Pour na destiny Nzamba pour na points na yo. A comme même ye. Tout le long chemin a vie na yo na mukili awa. Nzamba ko placer bato stratégiquement. O bana okuta bango bango sunga yo. Pour accomplir mission Nzamba bengi yo. Satan passe ça là ndé moko. Souvent ngo bloqué yo, a détruire vina yo, a comme un peu moto. De temps Nzamba place à batu na chemin à vina biso na destina biso. Satan pas place à batu na ye. Batu a mission jali pour na ko détruire vina yo. Tant sou baton ba mi pesa pas Satan pour Satan utiliser bango. Tant sou ba ye baraté. Na ignorance Nzamba Satan utiliser yepé pour te asama be avia moto. De senga notre bonde repa Nzambe akangola biso na mwana. Ezo sama mina via bana. Mona mwana zama yele makasa tanga kwenza alima banzambe. Me mona kamara no na via mwana wana. Mwana bango linga banzambe aliso banzambe te. Mwana bango tanga mara aliso ko tanga mara mute. Mwana koti na nzera ambe. Pote Satan amoni destin mwana. Amoni lipambo amoni tetwa na mwana wana. Amoni pambole pa mwana wana faveur Nzambe. Depuis on a bloqué yango, faut azwa mutu mususu, mwana mususu. Ou azali wrong person, ou azali moto singa vanda te, aza ami ya mwana te, amemi. Nyoso pona bloqué, on Nzamba tia kata mwana ekobisama. Alors il faut bonde la rapona famille na yo. Nzamba kangola bango, akangola bana yo, na ba wrong friend. Abi bisongo kata ba karama be. Oui to ko loba. Mais tant au temple na prier. Prière qu'on a efficace et ça là que baron friend wa ba kene musika na biso basi mo kene musika ya ba famille na biso ya bana na biso na koma na sokiso de yo mama faut telema yibe papa faut telema yibe ndeko faut telema pona yo moko pe haleluya pote na ba kangola yo na ba wrong people o ba yaka tuna bo na biso yeso be loko moko bona mukana Matthieu chapitre 10 41-42. Moi, on m'a dit de la prière, ko kangola mana wrong friend. Nzamba a délivré biso na malin. Que Dieu délivre nous du malin. N'a bien abna evil, n'a bien abna bateau mauvais, n'a pas mis bateau ba sengite ba kat na vina biso. Bateau oza ba bongisa te ba la kat na vina biso. Nzamba kangola biso na bateau wana. Namukanda Matthieu chapitre 10. Fongola bina namukanda Matthieu chapitre 10. Nga bato bondela na exhorte moi mukena talisa yo ni Bible zo bana biso. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10 41-42. Oza maroba nkolo Yesu. Celui qui vous reçoit, me reçoit. N'attends 40-42, pardon, on attend 40-42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Il s'agit à mon tour, il y a un prophète. Na qualité prophète à recevoir récompense à prophète. Moto so yamba juste, you n'as pas juste. Na qualité juste à recevoir récompense ya juste, ya moto na la juste. Donc moto nyonso ya na vie na yo, ayaka na quelque chose. Ayaka na quelque chose. So moto na rap so moto nzaba pona na vie na moto malamu. À ajouter quelque chose na vie na yo. Mais si on a un moto qui est wrong person,
moto yo aza alinga pena pivoter aza pena esengita za na vie na yo ako mape wrong thing ako mape malamu te dezo dépendre de la qualité ya moto wana moto azali juste moto oyo azali moto oyo alingi maloba nzambe atambola maloba nzambe moto wana ko malamu na vie na yo mbongo na roba mbongo arate ako assister yo ba okozomona zo sentir non place souhait que on va progresser parce que moto moi na vie na yo amemi eloko moko na vie na yo donc ça va libérer na vie na yo pour asunga okeli boso et ça peut yo moko ça va ko libérer okeli na vie ya moto pour to sunga mo okeli boso. Alléluia. Mais Satan pas salaka ayaka na bat na ye pona ko bloquer biso okeli boso ya zo benga batango wrong people bato ama esengilité baza na vie na biso bato na babongusete baza na vie na biso de sengi to kangolama bato na babongusete baza na vie ya bana na biso esengi bana bakangolama mambo oyo parce que Satan akoye pa na physiquement beauté ni na bi ayaka na canal na ye ayaka na nzela ya moto mais soki nzambe akangoli yo za mosika ya moto wana azo influencer vie na yo te moi Satan azo accident vie na yo ekozala te nazo te o NT na to ina ba na binde ngate fo linga bato mais ko permettre te wrong person influence na vie na yo eza ba bisu bo linga ye à distance mozo sunga ye ozo sunga na distance parce que ni moto oyo aza right person te pona yo za ne 4 na oza na ine seconde aza pembe na yo mais aza involve na makambo ozo sala parce que right person te. Gloire à Jésus. Tout au long de ma prière ou à moi, tu dois apprendre à me rebeller. Et c'est là que ça va dans la Bible. Nzamba sali Adana Ève. A pas molipang. Tu vois mon canal Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. On va entendre verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Mais Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjustiez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Donc, ça va sali moto. A sali moto na image na ye, na ressemblance na ye. A sali bango male et femelle. Moi, c'est un bali. Par exemple, a pas moli bango. A teke mon bali pas moli pour un bango. A doit se multiplier. Bo ton se mokili oyo. Bo si asiseti rango. Bo dominer le club à poisson ya mai. Ba ndeke. Et puis l'eau nyo se tambo à mokili oyo. N'a pas moli bango. Après ce bango dominer, après ce bango autorité. De quoi nyo de l'eau nyo se na mokili oyo. Mais Satan se plaint. Satan se croyait pour la mission. Pour te yiba, on ne va pas passer dans Ève. Le temps où Satan a qui wrong person. Mais le voilà mon qui monte, mon soir, j'ai été cadre dans le terrain. Et c'est là se servir dans ses plans. Parce que quand on ne pas dans Ève, sans qu'il a utilisé le gomo. Le voilà monte à la quitter. Et c'est là qu'il a utilisé ce qu'on serpent. Serpent à cause de Ève. Puis à partir de Ève, attends à quoi. Au moins, Satan gâte là-bas. Donc, dans le verset, ce qu'on a chapitre 3, dans le chapitre 3, on va bien abisoboué. Dans tant qu'un verset 1, parce que tu es bien, Genèse chapitre 3, verset 1, tu es bien abisoboué, dans tant qu'un verset, pour nous entendre, on va bon de là. Puis on va bien abisoboué. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent a une mission à Satan. Le Satan s'est servi d'un serpent pour manipuler à cause ça, Adam et Ève, pour te aïba, dominion et autorité dans la personne bango. Pour te bloquer les pambres dans la personne bango. Donc, et ça même tactique à se tirer le haut. À se servir en abattu. On va me passer par Satan. On va me tiki Satan à tirer bango. On a bloqué via battu moussous. Parce que ça illégal, il y a mouka yeboye. De fois se servir na moto. Ya no venga battu ba wrong people. Mutu yango ya a manipuler à cause. C'est pas pour la bloquer yo. Vous avez freiner onza ba chakata mona yo. Ayi banza a freiner onza ba chakata na mwana yo. Kat na mbape mosa, kat na libota na yo. Yango sento bondela. Namba akangola biso, namba wrong people. Namba kangola biso. Maintenant zali wrong person pepe na namba kangola ngai. Na répéter susu. Yazo te oto yina bato, na oto ente. Yazo te o kangola ma na influence a wrong person. Ama te o kangola ma. O satana puta ame ma wrong person pepe na yote, wako freiner o keriboso. O progresser na vie na yo. Wako freiner mo na keriboso. A progresser na vie na yo. Hallelujah. Oza prêt à kobonde lo mona ngai. Timora boga droite à l'icolo. Pour te bonde là. Yesu abi bobo ndi nzambe papa me manga na tentation te me kangula na mabe. Boso ko bonde la prière. Timora boga droite à l'icolo. Toba papa na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na bondeli yo. Kangola ngai. Na maboka bata mabe. Kangola ngai. Na maboka bata oyo besengite bata na vie na ngai. Kangola bana ngai. Longola bango na maboko. Na influence. Ya bato esengite bata na vie na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Kangola mubali na ngai. Kangola mwasi na ngai. Na maboka bato mabe. Na kombo na Yesu Kristo. Bando bonde ya kombo Yesu Kristo. Tombora mungongo na yo. Bonde la prière na kombo na Yesu Kristo. Zamba kangola yo. Akangola libota na yo. Akangola mwasi na yo. Akangola mobali na yo. Akangola mobali na yo. Na influence bato oyo sengite baza na vie na bino. Bato oyo sengite baza na vie na biso. Zamba kangola biso akangola bana. Alongola bango na influence wana. Na kombo na Yesu Kristo. Toko bona kwa Yesu Kristo. Santa Karaba Sente. Mrende kerebe indo korobo sinta. Yanda raba Santa Rabashia. Karaba indo korobo sente kerebebe. Mrende rebe indo robo Santa. Yanda raba sakarababa. Karaba indo korobo sente. Nende rebe indo robo sinta rabashia. Karaba sente rebebe. Andaraba santa raba indo korobo saka. Karaba sanda raba sanda. Indandaraba indo korobo sekerebe shia. Yenderebe indaraba sente. Babaraba santa karaba senderebe. Omrondo robo indaraba sente. Babaraba sakaraba. Karaba indo korobo sende. Yenderebe sinta. Babaraba indo korobo saka. Andaraba santa. Nandaraba shia. Branda karaba indo korobo. Sondo robo sintaraba. Nandaraba. Branda karaba sende. Embrende kerebe indo robo. Santa karaba sanda. Endenderebe indo korobo saka. Karaba sanda rababa. Endandaraba indo robo. Ombrondo korobo sindaraba shia. Baba raba santa. Yanda karaba senterebe. Yendenderebe indo robo saka. Karaba indo robo sintaraba santaraba. Na kombo na Yesu Kristo. Neto bonere bongo. Amen. To make you wrong person.
moto amabe, moto esengita na vie na yo. Kanga yaka amemaka manipulation. Lokuta, pona kozwa, ozamba mona yo. Pona ko frene, ozamba mona yo. Na liboto na bana yo. Tora boka droite na likolo. Loba na kombo na Yesu Kristo. Nazali kolongola moto nyonso omo isatana atia na vi na ngai, atia na vi ya bana na ngai, atia kati na libota na ngai, pona ko manipule, pona ko yiba, pona ko bloke lipamboli na Nzambe, bolamu na Nzambe, emonisama te na kombo na Yesu Kristo. Na longoli ye na vi na nga na kombo na Yesu Kristo. Na longoli na vi ya bana na kombo na Yesu Kristo. Na longoli ya vi ya mobali na nga na kombo na Yesu Kristo. Na longoli ya vi ya mwasi na kombo na Yesu Kristo. Na longoli ya liboti na kombo na Yesu. Moto nyonso oyo esengita na vi na ngai, oyo aye mpona komanipule, oyo aye mpona koyiba, oyo nyonso Nzambe atia kati na biso, nalongoli ye na kombo na Yesu Kristo. Nalongoli ye na bomoi na biso, na vi na biso na kombo na Yesu Kristo. Nalongoli na vi ya bana nga na kombo na Yesu Kristo. Nalongoli na vi ya liboti na nga na kombo na Yesu Kristo. Banda ko bonde na kombo na Yesu Kristo. Santa karaba sente kerebe, mrende kerebe indo korobo santa, indanda raba sakaraba sente, yondo korobo sindaraba shia, e baba raba santa raba indo korobo, ndanda raba sente, yende kerebe indo robo santa, indanda raba sakarababa, karaba indo korobo sonto, oyondo robo sindaraba sente, embrende kerebe indo korobo saka, ianda raba santa raba shia, baba raba indo korobo, yondo korobo sita raba sende, yendende rebe indo robo santa, imbranda raba santa karaba, sanda raba indo korobo sente, yendende rebe indo robo saka, ianda raba santa, brondo korobo inda raba shia, e baba rababa, karaba senderebe, mrandaraba indo korobo saka, e yandaraba senterebe, e mrende kerebe indo korobo sanda, e baba raba santa, nandaraba indo korobo sinta, e yandaraba santa, baba raba sente kerebe, e yenderebe indo robo sonto, e yanda karaba saka, karaba senterebe, o bobo robo indaraba shia, branda karaba sente, yenderebe indo korobo saka, karaba sente rebe, branda raba santa, indanda raba santa, karaba indo korobo seke. Akombo na Yesu Kristo. Tuali kat na voyage. Oza na destin na Nzambe. La vie tu as le droit de faire un voyage. Toujours qu'on a point mon corps, pour toujours on a point mon sous. Nzambe atsakotia kabatu na nzela na vie na biso. Oba be abamba destiny helpers. Oba ko aider yo okokisa destiny o nzamba bongisa pour ansina yo. Tout oro ya chemin na yo. Nzamba tiaka batu stratégiquement. Pona kosunga yo. Pona kosunga bana yo. Mais Satan apelo kwaza muini. Ye patiaka batne stratégiquement. Bato o batika Satan utiliser bango. Bato o même na ignorance de bato Satan utiliser. Voilà pourquoi yo, pour ngate Satan utiliser yo.
okoma wrong people na vie ya moto mosusu. Ingaki nzambe a utiliser yo oza right person. Oza moto oya kosunga moto mosusu pona accomplir destiny na ye. Nena bi Satan pa tchaka batu na ye na nzela. Batu ba be yango ba wrong person. Batu wana ba lo pona ko bloquer. Pote batu ba ko sa destiny onza mabongsa mponsa ba mote. Batu wana tcha ba na nzela même ya vie ya ba na yo. Pote bloquer bango. Pote vision bien likambo onza mabongsa mponsa bango eko ksamate. Mena nguye ma créance au Christ. Na autorité na bapesa yo. Oko longola bato wana nzela na kombo na Yesu Kristo. Nengo tengo loboko na droite. Loba na kombo na Yesu Kristo. Moto nyonso. Moi Satana. Atia. Na nzela na ngai. Na nzela ya destiny na ngai. Na nzela ya destiny na bana ngai. Wana ko bloquer biso. Toko kisa destiny onza bongsa po asina biso te. Na longoli bango na kombo na Yesu Kristo. Na longoli bango na nzela na biso na kombo na Yesu Kristo. Moto nyonso. Oyo musata azo utiliser comme wrong person. Pona ko bloquer biso. Na nzela otel ko kende. Ya destiny na nzambe. Pona ko bloquer bana ngai. Na nzela otel ko kende. Ya destiny na nzambe. Na longoli bango na nzela na biso na kombo na Yesu Kristo. Na longoli bango na kombo na Yesu Kristo. Na iko longola bango na kombo na Yesu Kristo. Bando bonde na kombo na Yesu Kristo. Santa karaba sente kerebe. Mrende kerebe indo robo sinta. Yendanda raba sakaraba indo korobo. Sandaraba shia. Mranda karaba sente kerebe. Mrende kerebe indo robo santa. E baba raba indo korobo. Sandaraba santa. Indanda raba santa. Karaba inda raba sente kerebe. Yende kerebe indo robobo. Sondoko robo sikaraba shia. Baba raba inda karaba sende. Mrende rebe indo robobo. Sontoko robo. Santa. Yanda raba. Nanda raba indo korobo saka. Karaba sente rebe. Mrende rebe indo robo sinda. E baba raba shia. Baba raba indo korobo. Oyondo korobo ikaraba sende. E ndende rebe sente. Indanda raba sente kerebe. Ibaba raba santaka. Korobo sinta raba. Nanda raba indo korobo. Oyondo robo sanda raba shia. E baba raba santa. Mbrende kerebe indo korobo saka. E yanda raba sente rebe. E ndende rebe indo korobo. Sanda raba saka. Karaba inda raba sende. Mbrende rebe indo korobo sanda. Indanda raba sente rebe. Baba raba indo korobo sondo. Oyondo korobo sita raba shia. Deliverance from wrong people. Karoko bonja nzame akango la biso. Na batamabe. Na ete zaba bomo batamabe. Ya otazo bonja la awa. Pezaba kango la a preserve yo. Akango la yo. L'influence sur batamabe. Parce que Satan a saraka dans un bateau. Quand on continue la prière, tout le monde avait prié pour la Sengaki. Bandiba bonde la pour un snaye. Naba kangola naba homme méchant. Tout le monde va me coloya. Nous avons 4 hommes méchants. Mais 5 naba kangola. Parce que Satan a saraka dans un bateau. N'est pas Nzambe a saraka dans un bateau. Ce que vous avez musique est wrong people. Ma bébé pour la musique na yo. Alléluia. Ote Satan ce qu'on me rabe na vie na yo, a comme ma wrong person. Ote accomplir la mort. Za personne mo libérer grâce wana, di pambo na vie na yo. A ko connecter au pena moto. Bato ko bondi Nzambe akango la biso na ba wrong person. Akango libote na yo. Akangola bano na baron person. Dans le temps à Mukana, 1 Corinthiens chapitre 15,
verset 33. Quand 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Santa Karaba Sente. Mrondo Korobo Sintarabashia. E Babaraba Sente Kerebe Indorobo. Indandaraba Santa Karaba. O Karaba Sente. Mrandaraba Indo Korobo Sende. Indandaraba Sente. Yondo Korobo Sintarabashia. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, vous me trompez, vous me constatez. Ma compagnie à ma bé, ma camarade à ma bé, relation ma bé, et corrompaka. Habitude, ya malam. Moi, na kokoza la malam. Yo kokoza la malam. Moi, na kokoza la camarade habitude malam. Yo kokoza habitude malam. Mais si on a coach, moi na coach, la compagnie ma bé, et ko baby ça. Et ko corrompre habitude na ye. Yango sento bonde na ba kango la biso. Akango la ba na biso. Na ba compagnon ma bé. Na ba atie ma bé. Comme yo moi na zabo servir ensemble. Bana za malam. Parce que Bible na biso mkana. Actes apôtres chapitre 16 verset 31. Crois au Saint Jésus-Christ. Toi et ta famille sera sauvé. Ndimela koro Yesu yo na libota mbo obiki sama. Yo obiki sama. Libota mbo obiki sama. Monsieur qui a rien tourné na bakama batamabe. Et korompaka habiti na moto. Habiti na moto. Tout le monde à droite na likolo. Lobana kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na longoli mwana ngai. Na longoli bota na ngai. Na bakamara mabe. Na kombo na Yesu Kristo. Na bimisi mwana ngai. Na longoli bango. Na kompanya mabe. Na kombo na Yesu Kristo. Na baby si relation wana. Na kombo na Yesu Kristo. Bande bonne ya comme Yesu Kristo. Santa Karaba Sente Kerebe. Mrondo Korobo Sita Rabashia. Mrenderebe Indo Korobo Santa Rabasanda. Indanda Rabasente Rebe. Eyanda Karaba Indo Robo Sonto. Oyondo Robo Sita Rabashia. Baba Rabasanta Karaba. Yanda Rabasente. Rendenderebe Indo Robo Sonto. Yanda Karabasente Kerebe. Baba Rabasanta. Korobo Sinta Rabashia. Mranda Raba Indo Robo Sonto. Oyondo Korobo Inda Rabasente Rebe. Nenderebe Sente Kerebe. Yanda Karabasente. Baba Raba Indo Robo Sinta. Oh Baba Rabashia Karabasanta. Mrondo Korobo Santa Raba. Yindanda Raba Santa Karaba. Karabasente Kerebe Indo Robo Sanda. Baba Rabasente Rebe. Mrondo Korobo Sinta Rabashia. Indanda Rabasente Kerebe Indo Robo. Yanda Rabasanda. Baba Rabai Korobo. Korobo Sinda Rabasende. Mrenderebe Indo Korobo Sinta Rabashia. Tawabo na rikolo. Papa na kombo na Yesu Kristo. Te pécho merci. Yori nzambe okango la kabiso. Na mabe. Papa merci na kokango la libota na yo. Na ba kompanya mabe. Na bata mabe. Na kombo na Yesu Kristo. Kangola mwana kombo na Yesu Kristo. Na bata mabe. Sikate bano ba kangola mwana kombo na Yesu Kristo. Na influence nyonso.
Et ba camarade ma ben na combo na Yesu Christ. Bada la délivrer na ba rompi pour na combo na Yesu Christ. Tango na mana combo na Yesu Christ. Mobali na tango na mana combo na Yesu Christ. L'influence nyonso batama be na combo na Yesu Christ. Nanguya ma Yesu Christ. Aliko longola ba rompi pour nyonso. Oye sengite ba na vie na yo. Aliko rongola ba rompi pour nyonso. Bato e sengite ba na vie na yo. O bazali ko ya pona ko manipuler. Bazali ko ya pona ko kosa. Bazali ko ya pona ko freiner li pamboli nzambe atia kat na yo. E mo semate. Na longoli bango na kombo na Yesu Kristo. Na nguye amakya na Yesu Kristo. Na longoli bango na kombo na Yesu Kristo. Na ko longola bato nyonso ba rongo pi bata mabe. Omo Satan placé a vie abana yo. Bona ko frene bango. Bo ba keri bo sote. Bona ko saiba zonga sima. Be ba kenda kali bo sote. Na longoli bango na kombo na Yesu Kristo. Que den zambe ame ba destiny help. Ame ba tamalam na vie na yo. Ame na ba talam kat na bo mo abana yo. Ame ba tamalam kat na libota na yo. Bo ba ko sungo libota mbo keri bo suna kombo na Yesu Kristo. Naliko bimisa mwana yo. Naliko bimisa yo. Na kompani nyonso malamu te. Na kombo na Yesu Kristo. Na relation nyonso malamu te. Oyo de frene. Oyo de bebisa. Bomo nyana kombo na Yesu Kristo. Tango na makati na na kombo na Yesu Kristo. Za libere kati na kombo na Yesu Kristo. Bato nyonso. Wrong people nyonso. O Satan tient na nzela na yo. O Satan tient na nzela ba na yo. Po ba ko bloquer. Ba keri bo sote. Bona ko freiner yo keri bo sote. Na longoli bango na kombo na Yesu Kristo. To longoli bango na kombo na Yesu Kristo. To longoli bango na kombo na Yesu Kristo. Si kete o prospérer à tous égards. Si kete desna yo. Eko kisama na kombo na Yesu Kristo. Desna on ba bonso point na yo. Eko kisama na kombo na Yesu Kristo. Zamba préserver yo. Abattre ba wrong people. Abattre libota na yo. Abattre mbari na abattre moso na kombo na Yesu Kristo. Papa te péché merci. Papa te zongi gloire pa na yo. Ozali nzambe malamu. Oli nzambe na nguya. Na kombo na Yesu Kristo. Nde te bondeli bongo. Amen. Amen. C'est comme la souka prière na biso. Tu dois attendre tu dois 40 maximum 45 minutes, tu dois 40 minutes. Tu sais qui awa nzamba pambola, to pamboli nzambe pour attendre tu rexé longo awa. Puis tu pamboli pe yo pour rexé tango longo na biso. Osanga ata ba programme à prière oyo. O to ali ko bondela. Moi o to ali ko bondela. Nzamba délivrer son du malin. Akango la biso na bato esengite bazana vie na biso. Ba wrong people. Bato boso aye na vie na yo. Même on ke liboso bando zonga sima. Aye kat na libota na yo. Oza na kimia désordre côté. Aye kat na vie na bongo ke liboso bando zonga sima. Vie spirituelle bando zonga sima. Tu fais ko fongola na Bible. Dès Satan travailla. Tu fais ko bondela. Tu kangola ma. Et puis nzambe atia. Batana na vie na biso. Na vie abana na biso kat na libota. Po te toke liboso. Toko kisa o nyonso nzambe atini sosala kati mokili o na grâce na ye na kombo na Yesu Kristo. Pambolama na kombo na Yesu Kristo. Pour kisa buta malamu. Et te kuta nsusu bale koya. Te kuta dimanche à partir de 14h. Na kombo na Yesu Kristo. De te bonne bongo. Bye bye. God bless you. We love you.